boko tabande konanga makambo concernant surtout et encore ba comédien makambo ya pasi pe mawa makambo bande konanga awa ndeko na biso na kombo ya Zikuru aye penza kobimisa nyonso na président Hans bande konanga makambo ezali kande na yebsaka bino tolalaka tolamuki na ba dossier tolalaka tolamuki na makambo tolalaka tolamuki na ya somo ya pasi pe mawa pe ya mokili mawa te na ndenge moko ya kosakana teo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Étoiline Ines TV. Bienvenue na Balandignon Soyakala. Bienvenue na Baonyon So Yasika. Lelo toye awa na dossier. Bande konanga avant na tie la bino na no dossier ya Zikuru. Makambo aye kolobas. Kande boyebi na lingi na na beta mo lisolo concernant Poutine de l'écriture. La patronne Belvi Kandi ya Belvi bande konangai. Na bandi biso nyonso toyebi Belvi Kandi. Ata ba o balingaka ye te bayebi Belvi. Ata ba o balingaka ye bayebi Belvi. Bablo mosusu foto lobaka. Na oyeba te mwana bato asala communauté na biso nini. Ebele ya musala Belvi asalaka. Mais communauté na biso ezaka communauté moko ba olingaka kabaya kosabola mwana bato. Et puis batu bosusu bazo senga Belvi Kandi aya ko briser silence. Aya ko briser silence à l'occasion ya nini. La famille Kande na lobakango chaque jour ezana batu o bazana badon ya bilobela. Eza pe na batu mosusu o bazalaka na bango na don ya kolobate. Ezana batu oyo de nature balobaka. Ezana batu mosusu pe de nature balingaka na bango kolobate. C'est de la même façon avec Belvi. Belvi nature na ye, eza nature moko ya koloba. Soki botala ta ba filme, ye moko azo jouer boko sentir penza ke neti mutu moko alingi koloba, neti mutu moko alingi na ye koloba te, neti mutu moko alingi na ye te mais comme eza musala tika kana sala. C'est comme ça. Lelo toye komona bato ebele bazoloba ke non sila agarda makambo ebele na motema soki abimisaki yango elingaki esala somo yango alingaki a protéger Belvi. Makambo awa ya ko protéger mutu azan eza te. Po Belvi pe na kati ya motema eza ebele. Toutaki kolanda ndeko na biso Sherika. Sherika azalaki epa ya sila. Ayaki kolongo epa ya sila. Akotaki epa ya Belvi. Sherika wana lelo oya te epa ya Belvi. Babengaka ye me comme oyebi Belvi abengaka mutu soki rôle na ezali. Biso nyonso toyebi. Toutaki koyoka Sherika lobi. Belvi wana azana makambo ebele. Na motema ndenge bozo mona ye wana. Belvi wana azana ya ebele soki alobi ke non lelo abimisa. Ezana batu mosusu bakobanda lisusu kolobanaka te. Bakobanda lisusu kolobanaka te. Boyeba. Po Belvi akomaka ba filme. Boyebi biso ba congolais toza na sens ya songi moko ya niveau moko ya degré pe moko ya makasi. Communauté na biso eza communauté moko ya songi soki batu balingi basalela yo songi yo moko deja ko sepela. C'est comme ça. Belvi aza jara batu oyo alingaka na ye ko choquer batu te, alingaka pe ko blesser batu te. Wana eza nature penza ya Belvi. Belvi alingaka makambo te ke emataki ekitaki alingaka na ye te. Apreferaka na ye kimia na vi na ye. Yango bomonaka ba makambo mosusu ye moko akotiaka mabolongo na se alobi nzambe limbisa bango. Limbisa ye. Alingaka azala na ta wana te ke non yango wana azwaki ta avandisaki mutu kingandi oyo lobaki yo mataki alingaka penza kozala na ta wana te. Batu o bayebi ye yango soki bomoni lelo batu ineti ya mayele. Batu neti seki encore Madame Aziza o mosusu camarade na ye na bosani mwa kombo na ye soki bakangama na Belvi bayebi na kilelo o eza pasi ya ozala na ba deux pire camarade na kati ya succès mais soki batu wana bazaka na yo cela veut dire que bayebi yo, cela veut dire que bayebi ye. C'est comme ça. Batu mosusu auto omona bazo komaka ba filme bosi bomona ta ke non o nde copine na ye azalaka na copine te, azalaka na pire copine na ye te. Pourquoi? Parce que ami yebi mais Belvi azana deux copines moko aye kolonga bazaki trois moko aye kolonga po na jalousie. Si ce n'était pas la jalousie ti lelo copine wana zalaka parce que ye alataki jalousie.
yango wana ezosalaka pasi. La famille belle vie pe na kati ya motema aza na ebele soki lelo oyo alobi kaka keno nazwa courage soki alobi kaka keno nalata pe bilobela so courage azalaka nango depuis kala me nalata mpenza bilobela eza na bamakambo ebele ekobima eza na bato mosusu bakobanda oyoka na soni ya kotambolaka na balabala. C'est parce que aza du genre alingaka na ye koblesse bato te alingaka na ye kosala bato mabe te alingaka bato base sentir mabe te yango bomonaka belle vie bamakambo ebele atikaka na ye alingaka na ye koloba te alingaka na ye kosala te keno ye wana parceke naza na tomonaki biso nyonso showbiz awa ezalaki événement monene ayaki kolinga koya kosala sortie médiatique mpo parceke aza na showbiz aza na ntango wana te belle vie depuis abanda ntina ndenge akoma mpo bayamba ye na plateau ezalaki il faut journaliste asala badémarche na badémarche. Et aussi une chose à savoir belle vie kandi aza mwasi ya libala une femme mariée boyebi mwasi ya libala asalaka makambo na loenge te nalamuki na ntongo nakende osala non ata soki eza mosala na yo il faut ozwa ordre epai ya mobali parce que réputation na ye mpe ezodépendre na mosala na yo. Donc akoki kolala kaka kolamuka boye te keno chéri ye nake kosala sortie médiatique ekobanda ndenge nini. C'est comme ça. Donc bon comprendre belle vie aza femme mariée oh légalement mariée oh toye bango oh. Sans plus tarder la famille tolandana nous ikuru na kozonga simana tonton As bazana makambo moko balobaki concernant toujours et encore belle vie kandi tolanda et on se retrouve juste après. Que ça soit makamba réseaux sociaux ba makambo to solola na ba privé makambo to benga na ba téléphone mutaye bien azati de to vanda wana mutu mwa bozo pozo cheli muninga kufa azati c'est une famille ba tout les lobby surtout to ko kolia na ba réseaux sociaux na obetela bino anecdote moko mo à l'époque biso na fait Janify boyebi série mo ngai richesse na nani to na duche to kena na moi fait Janini na to kana na fait Jani to bito sala base na biso. Faites très attention à côté na ba détail té beaucoup na ba sentiment pété. Nous c'est une famille oh biso to viva bino bo viva ngote bota la biso nde bota la biso mais bo s'emportera na ba sentiment té moni likambo mo boye na ba loyenge ya boloba. Nous c'est une famille. To ana besoin ça la bino vidéo té pour bon na biso to vandi to zo seka. Mais to roti kabino pe 2 ans, 3 ans, 4 ans parce que jibe na wera ba somba banda kuna sima ba polémique yo. Merci. Bon. Lelo théâtre comme na ba clan. Tous la famille Libota, il y a Bellevue, tous na Babakou qui a Sila, tous na ba Dinalov, il y a Dinana, tous na ba Péchalov, il y a Irsil Péchanga. Tous na ba Minitois, il y a 2 minutes. Tous na ba Babassia, il y a 10 Shababa. Ba biter ya bina filé donc tokuma na ba clan mais na makamu nyonso na tangi wana maman na papa na biso za théâtre et puis tout ça na ba génération mibale bon to bien mibale par exemple tout ça en série internet ou to bien un phénomène YouTube na série ya ba DVD ba te belé ya ba CD et belé pe ba libanda bataba YouTube baye baye na sima musu toza ba lien to solaka to yebana ki dans le passé to yebana pe na présent et musu pe to yebani te na présent to yebani pe te na passé mais la yango te la que toza binemi non toza toujours famille so to kuta na scène 5 que to jouer so toza hors ya scène to koza ba master te po toza la jamais ba master dans le passé mais ba clan o to komi wana et boti auto bengara haine, guerre, course au pouvoir, chacun regarde ses intérêts à côté. Ou il y a une question dans le biboye, dans un rôle moi quelque part. Ou il y a une question dans le biboye, dans une visibilité moi quelque part. Ou il y a une question dans salim. Donc en fait il y a beaucoup de choses. Mais biso toza awa, toza au milieu du village. Toza wana pour tout le monde.
baleki na biso ya basi baya na biso ya basi bainvie na biso ya mibali baleki na biso ya mibali tout ça toza ensemble donc mutu akoya otia polémique sur un artiste ou un acteur na actrice mo quelque part po batia bango na bagegere mais na biso moko na conscience na biso moko en tant que bato eloko wana ezala nango te baropesanga mundu kisiko babi boma mutu comédien boye bete masasi na osala yango te poison yango otiela mutu comédien boye poison na osala yango te parce que c'est la famille donc qu'il pleuve ou qu'il neige lelo tokomi na toaso na époque oyo ya baproducteur te oyo ezalaki ke non biso nyonso tozela baproducteur baya mpo baya koproduire biso lelo artiste nyonso aza na capacité ya komonte structure na ye abisali appel ya bacollègue na ye batourne atia yango na chaîne YouTube na ye moko soki aza na fan base ya makasi aza na équipe na ye ya makasi oyo balandaka ye communauté na ye ya YouTube visibilité ekozanga te les à côté baoma ocréer bato basala balive babiloko ebele mpona kobooster toujours baactivité na bango donc c'est un peu ça mais en gros toza na problème ata moko te ni na Irsil, ni na Sila, ni na Bellevue, ni na Dinana, ni na Batutu, ni na Leandaya, Batutu, tout ça bien. Na Bameta, tout le monde c'est la famille. Incompréhension aux amatés entre Batu. Ça c'est sûr, hein. Tous en avez incompréhension, la biso n'engzara partout. Minou kutu. Nabimi na ngona libu suki pardon nabimi na ngona libu mama na ngai elinginga te bon minu na zuna mokili donc wa lutumba mutaloba yango c'est fort possible to kutani na kimokolo ba comédie nyonso teza to kutana na kimokolo donc tozolinga siko to sangisa mutu azana éducation ya yi azape na façon ya monela makam mais c'est la famille ce que je peux vous dire c'est la famille merci beaucoup. Merci maman Abisso à partir à Japon. On est ensemble en tout cas. On est ensemble. Bon. Au Japon, les ressorts, soit à lobby pour quitter le train. Bisso to quitter la TikTok pour quitter le train. Ça va? Allô? Muzombo? Allô, président Zibora, Boni. Très bien, merci. Bonsoir, président Hans Lezolo. Vous allez bien? Ah, ça a un micro, on dirait, non? Muzombo, boni. Bien. Yango baka ke nindi bato baloba ke nyanga tunaka question mo zaka simple kaka ke pona nini ba comédien souvent il y a 5e génération ba ko jouer te par rapport à la comédie, vous avez la 4e génération. 5e génération. 5e génération, tu veux dire quoi par là? Mais quand on la libé là, non, par rapport à Nathalie, pour nga mo pe na base na artiste. Pour na banda pe kala. Nathalie nenge tu ko jouer à l'époque. Tipe nga pe za basa gasto e poto ba tikali pe banzonzink. Nathalie pe ça dit que c'est bon. Mais génération yesima oyo ba génération ya ba comédie ba yesiga oyo ba 2017 2023 o ba sala ba gag na ebité o ba yesiga na comprendre été. Na ça dit que jouer na bango façon na bango na mona kala toujours ba créer ya ko asali gag mo bimba. Zela. Muzombo za comédien. Omoni un artiste ils ont art et esprit, œuvre et esprit. Artiste nous ça aura temps à préparer le naïe. Artiste à préparer le ko sera ba moyen naïe. Ozo mona peut-être mtasali gag ou ebe fort à salite. Tant muso mona sali be fort quand si mon bonga mukia sala gag naïe kwa tiango. Mais be fort ou ya sali déjà ça a déjà épuisé mentalement. Créativité tant muso aux amingité. Peut-être biso à l'époque, par exemple, on a une époque net ya biso, ou bien que producteur a caché na bino ezali, ba bengi yo, ba pesi bino mbongo, yo tourner na peut-être tam so comme depuis 15 heures ou tourner na aussi OK. Mais quand ba kenon muto aye ko jouer, so muto moni a jouer bien c'est la répétalité.
À ça, qui répétition, à improviser. Mais, On a peut-être à improviser qui, dans scène, on a peut-être à improviser qui. mais, nga natalaka ba comédie mosusu oyo toza ya bapoto awa baza bon ezaka to partager par rapport na jouer mo peut-être moi mingi awa na tepe na bato pe o ba uta pe kin lokola bino ba ansi mingi na poto ato sala rêve te mais so bo tika na pièce bo mona on dit mutu mo répéta déjà Comparer, on dirait tala papa. Même footballeur soit bando beta balle soit beti 2 ans en championnat. Dans mon toit, on a 15 ans ou 20 ans d'expérience à football, bah, on est monté. Au moins, je pense à une expérience, il y a à Oumeli. Si vous avez bandit théâtre il y a 2-3 ans, mais si j'en suis ça là, et ça est temps. Moi, ce que je peux vous dire, ça va autant. Parce que nous sommes même là. Dans mes débuts, peut-être, nous avons de la difficulté. 2-3 ans, nous avons de la difficulté. Mais après 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, les lots sortiront à la scène, et que non. Ah non, c'est devenu développeur en boyer, na banda boyer, non, si ça dans ça quand même la lecture il y a scène. Et ça est différent parce que dans l'expérience il y a mon amour. Tu comprends les trucs? Ah, comprends. Voilà, et ça va mon temps. Bon, tout ça m'a le Arthur et puis tout quand tu soleil parce que ça en vacances hein, faut paiement. Arthur. Ok, président, bonsoir. Bonsoir. Président, merci beaucoup non Mathieu. Président, bonsoir. Bonsoir, Arthur, mon pote. Ouais. Président Zigura, on a des paroles, pas non, mais président Hans n'a pas 3 choses pour permettre vraiment. Parce que président Hans, on m'a trop l'invité. Occasion de l'eau, n'a pas besoin sur la naïe, vrai. Tant sous bat sous bakol, bah vrai thème, n'a sur la vrai pour première fois maintenant na live. Président Zigura Liboso, merci beaucoup. Na Arosa la Bisso, je me rappelle na 2004 pour batubel ba éviter, batu ba botam le génération ou ba botam le bah éviter. Mais en 2004, aux euros Kim Sabiso classe à midi. C'est addition à raté qu'on a boutou. L'après-midi, na rediffusion, il fait na Kim Antique. Tam sur na cause il boumoué les capons la rediffusion. Et après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment le travail na yo. Et là, au monde, on a le bassu sur le lobby, au lobby, bolinga na raso, ba pesio tam sous poison, tout le monde que bétate. Là, c'est faux. Ou on a des présidents Zigura, tu vas pas les faire. Mais il y a certaines qui vont les faire. Parce que tozo yo kalelo oyo ba misusu bazo tsena ba poison kana kata théâtre. Puta, ils ont raté. Ils ont raté président Hans, oui, balobi première fois et Rosa Lokuta, deuxième fois Rosa na ba doute mais troisième fois. Oui, oui président. Oui. C'est là. N'interrompre muké. Toyo kaka. Mutumo boyaza ko tambola, bachelie poison akufi. Politicien oyo, bachelie poison akufi. Na ebiso ko sitelenga comédien moko oyo ka kufa na poison. Pona nini kaka ba poison ba comédien ba kufa te baza ba immortel. OK, merci beaucoup. Sur le bina ngai na ebi ke tutanga classe ba bi pluriel bandana de. Alors, soki mutabetelo lisolo première fois et pas mutumoko, deuxième fois pas betelo lisolo goza na ba doute mais troisième fois za doute, troisième fois za confirmation. Toi Mikolo. OK, mais ce qu'on nga siko parler na ina lo bano soki mutakufa na yango te mais na tangelio. Là otangi mutumoko mais ce qu'on a tangelo ba o ba fait otoyoka. Alors, de 1, Toyoka Yango, vie de loin, il était poisonné. Les 2, maman, Onani, Epela, Azalaki, Babogele malade Ambassou. Toyoka Yango, sous serre, Nabiso Alemba, Oyo. Apparemment aussi, Babogele malade. Malade. C'est là, pardon. Oui. C'est là, pardon, Arthur. Détail, moi, en salobiane, n'a pas les queues dans mon pépé. À l'obino phrase, moi, à l'obito, car ma politicien, bâti bon poison à Koufi. Le quarantaine a bâti les poisons à Koufi. Mais habitangele comédien ni bâti les poisons au lelo azali sous-souté. On va bazala immortel tonini. On répondre la question. Merci beaucoup. Il y a un bani au tangela. Il y a des bossol na poison. Mais Bakoufate. Bateau na ebiso poison. Et on est à na mino ka ba base tout ensemble. Bon, c'est un abiso lemba. C'est un abiso lemba. C'est un abiso lemba au toto kunda wa pembe oyo. Arthur, s'il te plaît. Oui, président. Toza ba docteur T auto kotelo na ba médical ya bandi na biso to bakufa bane o bakufa même na Kinshasa tozala toyebi il y a des gens qui ont souffert so nazo yebisa OK oyebi que maman chaque azaka na problème ka ya ligne no ne kena sama bele ko zaki mal soigné est-ce que oyebi que lelo boui amona raté misu mais aba benga on cataracte ezik cataracte ouais cataracte donc biloko wana lelo solem soza na nord bakoko soigner bako créer lo banini mais aujourd'hui boui elle ne voit presque avmona até
Ngana kendo rendre visite. Lelo, je l'ai dit haut et fort. Aucune personne n'a pu obéir. On a oloba na yo. Que ce soit ami nanga boyebi, mutu moko boyeba ngo que en dehors de l'art, nous avons des familles, nous avons des liens familiales, nous avons des amis. Surtout, ce remarqué, qu'on ne allait pas basser. Basser, ils ont aussi leur vie en dehors. Il y a scène au bout na bango. Bana ba makamuna ba mutu na mutu azana vie na ye. Donc ne dis pas que so ozui likamuna ole mususu na mbanda na yo moko boye na master na moko en dehors au coach na théâtre jusque là. Neto vivra na comédie congolaise. Ils en ont mon côté. Azo poussière moko boye. Il y a poison, aya tchangu na vera mudinga. Moi j'ai suivi dans l'anda émission à comédien moko boye. Ale kapi na ba tourna na ba président Zig. Abi ba tchela poison 5 fois. Na bi yev manda za boye so ba tchela poison 5 fois kufate. Après Jésus Zaï. Comment ça fait-il que ça va pour bon na privé to vana ne to betali solo wana te mais ayi ko branding à la télévision. Je vous dis de l'eau tout ba Hollande biso que c'est faux et archi faux. OK. Na bandi na on est bandeli, mutu moko il y a des gens qui souffrent. Il y en a sous le loba belaka, biso soto yebi entre nous to robeta on ba secret médical, il y a des gens qui souffrent de sucre, o ya belaka boy o asala rabo mais boy ba ngo ke biso to fait na la figure de style. Nous avons bâti mo na rosa na beli lisu na beli estomac na ina o pona grave ko na zo pe compati ya bato. Artiste ça mystique. Ouais ouais. Faut tenir compte wana. Na rosa na problème pour boye na ina ngo pe boy papa. Bino mo bosala ba analyse pona nini bato nyonso bayaka na ba poison. Papa, il faut yo mona mutaku farate. Vous devez savoir une chose, il y a aussi des morts naturelles qui existent. Yo na no mona te nga na yebi di solo mona lemba mama mo akinda ko senga nyongo. Nyongo na bazo futa ngote alamuki 5h du matin bike na okoma 5h na kanga muta nyongo. Tanga komi 5h akuti ndaku ya rokanga. Akuti ka kiti moko libanda acheboye. Alali azela bango mukolo nyongo na yebeka na kata ndako. Mweka nde mama na lala kibongo. Alali libela kufi. Maladité et l'autre mako senga nyongo. Il y a des morts naturelles qui existent. Je te dis les boyo karama masula ba poisson. À Salibo, nous on a vécu avec ces gens-là. On sait très bien. Je ne viendrai pas. Na bandotangelo ba kombonde ozotanga. Même nos obatia comme elle est décédée, sautons. To beta masula ba to ba kufite pour na respect à la mort na bango. Mais na milieu otozali, je te dis la vérité, na beza nango, mais ke ya kokende mutu mo azwi kisa ke ko ote vie ya muninga na théâtre ezate. OK. Président Hans, merci beaucoup Nandengo éclaircir. Nanisco na épinglé na place wana lobby wana parce que nga albagi ton na sengi bino na binga na za vrai na bino na otoyo kaka. Pona lo bana bino pe biso ba fan to santara. Autant sur occasion sur la na oté. De un, tant yo lobby to longo lika poison, il a aussi des maladies. O e circula na katwana, et ça déjà esprit ya mabe. Atam ta kufite mais robo ga da malade, et ça déjà mauvais esprit. Voilà déjà il faut qu'on temps pour le président Zigurabi ya ko sala monter mais il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Alors, ça dit, il n'a pas déjà l'amour. Là, de un. On a l'ongwe n'a déjà côté. N'est-ce que pas président Hans? Président Hans, liboso, sur total théâtre, non, au Salaka, au Kenya, aux Aki, mobile à Sila, au Kenya, au fan na belle famille. Bah, Arwana, Turuma aux Zongo, ouais. Ouais, voilà. Ça dit que, bah, Arwana, Tozango, au changement de schéma comme humoriste. Mais président Hans na comme humoriste osa trop basé na ba histoire ya batu o eshokaka so bat baloba note moi je te le dis parce que c'est la première fois et ça na ba histoire ya batu o ezata musu muta sala ki bêtise to histoire mo be ya mobali moko bo to mutu moko bo ozu yango o tiango lo neti na genre ya humoriste mais ça choque et ça lo neti yo lelo histoire ou te ko au passé nango dans le passé ya France Belgique muta zu yango asela ngo art et puis comment ça va te faire alors ça dit que ça choque aussi certaines personnes. Alors, il faut Zalaga. Oh, ce qu'on Zala. Zela, frère Arthur, Zela. Oui, merci beaucoup. Zela. Et monsieur, en salango, à bandelango, à salango na garçon moi à la kin. Comment garçon là, Luzolo? Luzolo. Ouais, nan. Garçon moi à la lingua la na Willeri. Glody. En ça l'émission na Glody a expliqué makambo tout à ça là on a la casquette il y a humoriste aya bata sokola la tiba veste aya ça on analyse et que na ndenge ya comédie awa na poto awa so yebité tozana ba humoriste o bazora vie à Emmanuel Macron ba tiango na télévision ba commission ba salon ba humour awa na Belgique tout ça pe na bango
Ba imitaka roi belge, ba bêtise nyonso ya roi, mwana roi ningi roi bota libanda, roi oyo ya longwa. Ba salaka yango donc ça existe. Ça existe, ça existe, ça existe partout dans le monde entier. Donc, ils ont une leçon représenté parce que les artistes font ça. Bah, ça, là, on a un cadre humoristique, en même temps, on va passer le message dans ce événement. Parce qu'un artiste, ça veut dire qu'il va vivre dans l'actualité. Merci, Président Zigua. Au moni, et logo lobby, on a artiste à vivre en actualité. Oui, c'est bel et bien. Et on a ba place, moussous, où ils ont intimité à Moutouroué, qu'on touche à moté. Surtout, nous, on a expliqué. Bon, loin de Longo Liango. Des dès président As. Papa. Président Zigua, on a Longo Liango. C'est là. On a un gâteau sur la première personne élément. Ok, merci. Oui, moi, si, il y a Sarkozy. Carla Brini. Et non, pardon, il y a François Hollande. Moi, si il y a François Hollande, maman, il y a Bananaï. Trois journalistes. Et puis, pourquoi il y a François Hollande? Je sais pas. Oui, on forme, oui. Ah, donc, François Hollande a d'organiser une moto. Ok, le gars, en tant que président de France, ça il a un bagage na France mobimba. Nandenga zoya okota na malemi ba c'est un bagage, mazaki président de France. Et c'est loko est choquant France mobimba. Mais ba comédie ba non ça un bagage. C'est juste pour te dire que non, biso ba congolais, na mitu na biso makamunyo stozo na premier degré. Mokoto longa na dimension wana ya ko chosifier makamu. Et ils là nickel. Il faut arrêter avec cette histoire-là. Ok, dernière question pour quitter le président Zigua. Il n'a pas pour le président Hans parce qu'il a une occasion à été en live. Et troisième chose plutôt, deuxième chose pour le président Hans, et ça, moni lelo oyo aux artistes. C'est-à-dire aux abatunios, aux pour na biso ba villageois, pour na ba spiritas, pour na ba gaulois, pour na ba warion, pour na ba musicois, aux pour na ba tutu. Alors, musicois ne banane. Bata ya pomba ya déplique. C'est-à-dire aux apona batutu. Aux apé pona aux apé ba fanatique na ba musique quoi ouais. C'est-à-dire que aux apona batu nyonso. Mais lelo oyo okoma ko pesa soki bat ba ebisa rote tam président go ko côté l'été côté po côté longo da côté ninyo. C'est-à-dire que lelo okoma ko pesa ba position moko bo. Pasteur comment il a la nani? Pasteur Oazana Congo ananani. De la foi. Pasteur de la foi. Et là quoi ça so bino ba mbel pe bo sali ba bongo ba zonga batu. Ba zonga batu na yebisa bino ba ndeko mbel ba zonga batu. Eza rando te ande ko bando biso basi to zala pe na maîtrise te malgré s'il a qui ko répondre. Aïe que répondre président mais président ko kangeli kanata ndeko no mwasi biso basi to zala bata show. Nikama mo to ko kato mo pe pour na réaction. Net nga bana na fanatique asila te ya Belvite. Mena linga ba mi balé. Omoni, place na moni sila na mabe na sepelite, place na moni Belvite na mabe pe na sepelite. Mais ko bo travailler na bango te ke fu bango ba yokana. Po lelo eza asila, lobi pe Belvite ko ya pe kuna afungoli pe nini moko pas travailler na bango. Mais faut bango nde ba yokana. Ba fanatique ba boma biso. Mais bango ba yeba te ke ba boma carrière na ba ba musala na bango. Lelo eza bango mibale lobi ezala bat misusu lobi ezala ki bino lelo papa zibura bano sa théâtre mo biso za ki bana mikie so Nathalie yango te ezala ko théâtre miombe gauche mais lelo sala ngo lisute lelo eza bango fo bazwa eloko wana na mutu batiake magata ba oyoka na te ata ba ozonga nde bazalaki te ki camarade mais bazala ta na bolingo wana ya ko travailler boyoka na bino nyonso eza très maman la promesse papa en tout cas message na yo commis malgré ça sujet so to lobela telelo message de commis ba to yo tindeli message ba yo ki en tout cas nzamba pambola yo ezai pena sujet te tondo lobela lelo ça va. Merci papa bolimbisi nga te mamoneka bino na mataki bolimbisa ngai. Merci beaucoup. On a biso vraiment s'il vous plaît Zig. Aoya kaka atani kombo na biso. Ngala bimi na ngala live. Na sengi bino biso. Bonsoir président. Bonsoir. Bonsoir.
Marcella. Président Hans, moi je t'aime bien, hein. Moi je t'aime bien en tout cas. Mais je sais pas ce qui est cause à la conseil ou reproche, je sais pas en tout cas, je sais pas trop. Nalinga o mingi nalinga en fait à chaque fois aux kanaba scandale à makambo les kanaba réseaux sociaux, ça me fait trop mal au fait. Parce que oza vraiment mutu oza star nanga na mati na live parce que na moni président Zigura pe nalinga e mingi. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de monter dans les lives et tout. Mais excusez, maman Marcella. Aux a besoin de couper son conseil. Quand boye, tous a besoin. Non, en fait, ils ont vraiment conseillé. Vraiment quelque chose vite fait caca. Okay. Président, au moins, il va blâmer sur les caca. Surtout dans le domaine de la théâtre. Tu vois, bagag au salarana wana ezalana bien. Tu vois, bagag no salaka ozo imiter batu vraiment ezalaka bien mais ozo mona na moment ezaneti deka. Tu vois, ba tempérament batu za vraiment ndenge morote mais ceux qui net obimo pesi passe ya kamoro boye et qu'on blesse batum sous. Je sais pas si tu se comprendre. Oui, mais si on a personnellement, na singio, hein? Bakano nion surtout, il y a ça conseil ezali. Mais les lots ils appellent CGOT, s'il vous plaît. Na linga kana lo bango vite fait mais to linga e mingi. Ceux qui neti moni neti ezaneti dekan. Ceux qui neti zo pesa position côté mususu. Na lingi mama bakante, to lo bila mama bakante. Te biso to za dekan. Ngana opesa na poste na mutu boete men na ibike bato so ibike toza dekan. Toza dekan. Donc présence toza dekan na opesa poste na mutu na de mais ko pesa poste ke na ozo la sene koza koto net ozo linga bat musu te pa présence biso to linga ko mingi biso to linga ko biboza penda bato penda bato bazo bebisa théâtre lobi bonga za parmi hôtel melaka nga za parmi bato nde hôtel melaka bato baba yaka na buzo ba théâtre boza bato bo sekisa biso na nzonzi à l'époque ezalaki vraiment que ozo tala nzonzi pandi kangami mais neti nga na tala su ba gag te ba théâtre te pona nini ozo finga mutu mo azo jouer la cuisine mais a finga bato tu vois ça dérange mais à l'époque ba théâtre la bilo ba en ce sala ya ba locataire ya ba ni tu vois ozo seka pena ma mi sezo bimayo pardon président Hans ko pesa kante zalaka yo so ki ozo sepela makama muninga te ko pesa no position te zanu ka neutre yo kana linga na luba merci oui Zolo Zigura les Bogars na lela bino ya trop po boza mibali bokota na barankine te mais bon pekisa Arline da finale qui maman pardon na abo kitsae bakitio oui bonsoir président. Bonsoir. Ah, président Zigura, Bukure Bele. Nazali Ndeko. Président Ansi Zolo, idole Nangai. Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Président Zigura. Oui. Ndeko na mona suma kamote. Ngali ngana mona o parce que yonde muto bana makamba mboka na Kinshasa. Lelo watu retourner en Égypte. Ah. Batu bakoma kanga lelo o makambo samba. Biso to yebi seri wana so moni rafia ya Egypte c'est que président Zigura. Par rapport à l'Égypte. Par rapport à Misa Soudiata. So que le Soudiata dit merci à ça, c'est que Zigura na simani de nzungu. Biso to yebi histoire. Ouais. Na rappelle na potana mona ba œuvre wana ba biloko wana ba film moko boye la femme du patron. Oui, on ba film wana ba jara ba film wana siko ezongisaka biso sikoyo. Président Asnaye ba film moko boye film président Asa manquer film ngazo ngabilo akala. Ya kaka. Bino bosali carré na bino kitoko ndenge la serre autoloba awa. Sikoyo
nga zaka pembe problème ekomi keno mibali na basi baoyebana su te na monde yango baoyebana su te mais nana yoka président Zigura te mponga na flataka te nana yoka président Zigura te na Takuzulu nana yoka président Anse na Takuzulu te mais sikoyo bamasi ebele bakuma kaka deux fois comme on dit pour muta comprendre on azoloba deux fois parce que carrière na bino maîtrise wana pe charisme to bana bino wana bosala nini o baleki na bino na bavie na bino pe bazaka pe bavie bakoti na buzoba wana lelo neni bakolanda bino te po nga mo pe nasala théâtre mais nazanga héros dans l'ombre nasala pe théâtre na président Merlin Ngoma nga Ivre Muyombe naleka na biso TV na PES TV na pe na chaîne nga YouTube mais namona na te président asokutanaka pe me achaka ninga kate mitokutanaka tokutana biso place ebele soza na kini tobomana na biso. Ça va. Merci frérot. Tu check une minute pour te rappeler s'il te plaît, pardon. Pardon Merlin. D'accord président. D'accord. Merci beaucoup Merlin. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Ntimba. Bonsoir bien. Oui, ça va. Pas du Guacalais. Nazali. Attends la consulter. Tu vois la carte. Asiluzolo. La poste dans ma tête quand même ça vient monter. Mais là bien fort. Ntimba yoza mukongo Olobi yango penza yango wana. Komba cousine na Ntimba Luzolo. Merci beaucoup. Ok, c'est peli. Vous allez bien. Là bien fort. Merci beaucoup. Zama Pambola, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fleur. Salut, président Zigura. Fleurette de Jésus. Bonsoir. Oui, bonsoir, président. Nayebi ke eleki mikolo ebele oyebanga su te seri borecruta bato banoel bachance batonton su ya Sadat toza na basheraton Sadat de très longtemps nayebi ke oyebanga su te dernièrement tobengaki yo na mami il faut mapo tobaki oya kobeta oyo obeta mpe tour a na États-Unis mpo toza mpe na poso na mpe obeta tour nde tomona président Anse atambolaka toza mpe na besoin yo mpo tambola ya à part ça nanga nasola mpe na président Anse tolingako mingi mais tomona moko makambo ozosala mo ezosala esala biso mpasi fo oyebake parmi bato balingaka topekisi conseil le to na ye pena mpona yo présence Zigura mpo bingala il faut mato ozelo awa oyebi ke tobengaki to ozelo na États-Unis toza na poso ya nayeki vraiment mpona yo mais loka na moni président Anse nakoko tika te na baka mwa vite fait kaka parmi bato balingaka privé te na page obeti Anse Luzolo humoriste place un message ezali otindeli ba message nyonso naopesananga conseil te naoloba neka ayebake parmi bato balingaka ye parmi bafani na ye bato nyonso ya bakan nyonso bazalaka po ye aza humoriste asekisaka mutu nyonso grignotage eza mpona biso nyonso alors soki alingi apesa lokola neti position esala biso mabe voilà nangaka naloba bongo. Voilà ma vérité, position c'est la famille. Prévané le 25 avril, nous avons na Olympia à Montréal. Et puis, na Oleka, na Oya États-Unis d'Amérique. États-Unis déjà toya kalaté na mars tombé le 25 avril. Olympia à Montréal. Spectacle avec Anse Luzolo. Donc, tout conclut Marambulelo, contrat signamé Mamoutou Carré. Donc, merci beaucoup na conseil. Na yo qui m'a, je te promets, pe na zo ebisayo, na vraiment, je reste net, c'est la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Abandi biso nyonso touti kolanda la famille. Makambo ya théâtre, soki tokoki koloba lelo oyo. Na kilelo théâtre ye kobeba na communauté na biso po ki motema babe na communauté na biso ekomi na niveau moko somo.
Et aussi au-delà de ça, songi eza penza ya makasi. Non, parce que mutu kingandi alingi abanda ko jouer kuna akomi na yeko sala ki songi côté ya mutu kingandi parce que mataki parce que kitaki. Lelo oyo mokili ekomi kokendeka bongo, lelo oyo mokili ekomi kotambola nango bongo. Ekomi kosala pasi ya makasi, ekomi kosala pasi ya kosakana te. Babilo mosusu la famille, il faut to lobaka. Po soki biso to koloba te, batu mosusu bakoya kolobango te. Eza motema mabe ya communauté na biso. Communauté na biso eza communauté moko etondwami penza na kindoki. Etondwami penza na kindoki o tolobaka penza kindoki. Kindoki penza ya makasi. Toyebi c'est tout à fait normal. Soki batu moko mibale misato baza na succès na bango, c'est tout à fait normal ba fan na bango babanda kokumisa oya biso nde aleki oya biso aleki. Siko ba biso oyo surtout réseaux sociaux lelo eye kobebisa makambo ebele. Naba o baza na kati ya ba comédien lisusu. Parce que azana besoin kandenge bobo utaki koyoka ba audio ya Vini azotonga nani tonton da Costa. Que da Costa azolia partout, azolia kana SB, azolia ka pe na famille bota. Donc azoyokela ye penza somo. Ye azotala kaka ezala tanga ba opportunité ya bongo ngam tuna bandolia kango. Mais abosani ke mokili oyo toza nango eza mokili ya ba chance mutu na mutu azana chance na ye. Mutu na mutu ajana chance azana ndenge ya komonela makambo. Batu mosusu ba komprenaka wana te. Batu mosusu ba komprenaka penza wana te. Batu mosusu ba monaka kaka non parce que ya sali boye nga pe fona sala boye parce que ya kendaki boye nga pe fona zonga ka boye. Et pourtant mokili tambola ka bongo te. Na se ya moi mutu na mutu azana chance na ye. Na se ya moi oya kilelo mutu na mutu azana ndenge na ye. Parce que côté o babengisi yo, cela ne veut pas dire que non oya kobebisela baninga mosusu te. Koya kobebisela baninga mosusu te. Yo soki nano babandi kobenga yo côté oyo te. Kumisaka nzambe merci na côté o babenga kanga l'essentiel babengaka. Na yebi ke un jour na côté mosusu pe bakobenga kanga. C'est comme ça. Kozalaka mutu te ke non parce que na moni ye wana da Costa koto babenga kaye epai nanga nga bazo benga kanga te ata yo moko. Pourquoi ki motema mabe boye? Pourquoi ki ndoki ya motema boye ba la famille? Ezo sala ka pasi pe mawe. Ezo sala pasi ya makasi babilo mosusu foto lobaka. Ezo sala pasi oto lobaka penza pasi. Ezaka pasi na communauté na biso. Ezaka pasi po na biso ba Congolais. Pasi moko makasi. Totika motema mabe. Totika bino ba comédien boza censé et obligé ya kotika ka motema mabe. Bino ba Congolais boza censé et obligé ya kozalaka na bolingo. Soki okolinga keno okende liboso salela baninga mosusu bolamu. Kozala mutu te keno olinga kaka basalela yo bolamu. Yo olingi ki motema mabe. Yo ozolinga évolution ya baninga te. Eko simba te. Bino ba comédien eloko ezobomaka bino eza motema mabe. Yango bandeko nanga na yeko pesa bino conseil. Vous savez, na kilelo o la plupart abato to lobaka, to sololaka. Communauté na biso ba Congolais eza communauté moko ya motema mabe. Je me rappelle eza na ba série moko eza na ndeko moko azalaki na musala. Azui musala na ye. Na musala na ye bakomi kosenga batu mosusu batuni ye balobi toza na besoin ya mutu mosusu aya kosala na musala na biso. Ye avandi atala lobi te. Naza na ndeko moko onga na yebi azoluka musala. Azui pe ndeko wana amemi ye na musala. Komema ndeko wana na musala ndeko akomi kosala ye deja zaki na mwa titre. Tango ndeko akomi kozwa mwa mbongo. Akomi kozwa mwa mbongo. Asali soki 3 mois mwa mbongo. Atali deja ye kuto zaki na titre malunga te azozwa mwa mbongo wa malunga. Aye kotala kote mosusu. Ndeko mosusu. Oyo aza na mwa titre oyo amema ye na musala lobi ndok oyo azwaka penza mbongo. Akomi kokosela kayeba makambo. Yo yebika na musala soki oyesika mutu amemi yo ayebi deja musala ndenge ba travaillaka. Azopesa yo ba tactique biso kutu tosalaka mwa bongo talaka pour que to liaka mwa mke. Akomi kokotisa pe moninga talaka ye mutu amemi ye na musala.
Sko moninga wana azotala nga kutu naza na titre malonga te, mais tala oyo aza na titre. Donc azwaka mbongo malonga ya makasi, tala nga kutu naza na titre malonga te, mais nazozwaka deja mbongo. Sikoyo aye kosala nde nini? Ka ndenge ndeko asalaka mwa bakope na ye na musala, bakope na ye kimuibi, atie sikoyo kosignale boss ke mutu na yo awa ayibaka. Boss alobi mais ye mutu amema yo na musala, alobi oui, naza na besoin ya compagnie na biso ekweya te. Pona bando luka musala, asungi nga na musala, mais nifo na sauver yo. Jour kingani bakosala boy. Et c'est vrai, chef ake akuti bango, balongoli ndeko wa mobali wana musala. Mutu alongoli siye musala, mutu asika. Mutu oya edaye. La famille. Botala niveau ya kimotema mabe oyo biso ba Congolais toza nango. Yango bomona la plupart ya bato o bazali banda mboka, bazana pasi ya kosunga ka bandeko na biso ya ba Congolais. Ezana bato o babenga kanga, oh mama Etoiline, lobela nanu, biso awa, toza libanda mboka me biso ba Congolais toza na bolingo entre biso na biso, tokozalaka na bolingo te. Pourquoi? Parce que toza na sens wana ya koyokelanaka, jalousie oyo ezata na mutu na makolo te. Bato ya mboka mosusu bakomi kosunga biso, koleka bato ya mboka na biso. Batu oto obenga bandeko na biso ba Congolais, mutu alibanda zo sunga. Siko la plupart ya batu bakomi na bango ko préférer mutu alibanda. La plupart ya batu bakomi na bango ko préférer mutu penza ya libanda aya ko sunga bango ke mutu akati. Ezo sala pasi bablo mosusu photo lobaka. Tokoki kozala batu te ke non, bo sala ka baninga mabe, mais biso to continuer kala ko tombola kabino. Ce n'est pas normal. Eza lisusu bien te. Dans la vie, tozala na bolingo. Tozala penza na bolingo. Ngana lobakango chaque jour. Bozala na bolingo. Kozala na bolingo, c'est vraiment important. Kozala na bolingo, bandeko nanga, eza eloko te keno ya lisekite, eza eloko te keno ya mabe, eza eloko te keno emataki ekitaki. Mais ce que ozala na bolingo envers moninga mususu, tu verras que même ta vie va changer. Mais ce que ozala na bolingo te, yango okomona ka na vie o evoluaka te, ata soki ozwi ya malonga o evoluaka te, ozalaka kaka bisika moko ozotournaka. Soki lelo boye kotala ba comédien ebele bazo evoluaka te. Pourquoi? Parce que kimotema mabe ya makasi ezali na batu o ba osungaka bango, na batu oyo lelo bapesi bango kombo neti batu ka ba vini wana. Vini oyo nani mutu alingaki alokota ye? Nani penza alingaki alokota mutu neti vini? Mutu moko te. Mais batu neti babela andimi alobi non aza mutu na sunga ye, baye kolokota batu neti bavini. Mais ba remerciement di ya vini ezalaki nini? Aye alakisi penza mokili ke non, biso ba Congolais tozalaka na biso na mtema mabe. Kosunga nyonso o Belvia sunga ye. Kosunga nyonso o Belvia sunga ye. Vini wana bosana. Vini a bosana. Ti akoma na niveau ke mama na bino topesi ye 2 ans. Pona nini? Azo welela ekende na SB. Papa tozo tala yo kende. Toza kakawa. Toza kakawa. Boko ya kosenga bolimbisi. Bomoni décor yango wana komi kotinda bambote pa ya mama. Boni mama za bien. Décor akomi kotinda bambote pa ya mama. Bokendaka. Bokende na bino. Toko pekisa mutu te. Soki olingi okende, moni nga na lobaka toujours, soki osepeli na yo na mutu, oza na besoin ya kolinga koya kokosela ye makambo te, oza na besoin ya kolinga koya koloba mabe pona mutu wana te, mais plutôt zala na yo clair, bela, na moni ke, nazalaka pe na posa na jouaka na sila, epa ya sila, nazalaka na besoin na jouaka bipa ekingandi. Bon, comme kuna, moyen bazwanga kuna ezate. Alors, il faut na longwe pa na yo pour que na koma na ngana manojouaka kuna. Trop simple. Tu n'as pas besoin ya koyaka te que non o créer place trouble zate yo linga kotia trouble. Ça n'a pas de sens. Malamu okende na yo, ke na yo na pete nyonso. Mutu kokangaza yo azate. Mutu pe akolobela yo mabe azate. Ok na yo na facilité, ok na yo na kitoko nyonso. C'est ta vie. Mutu na mutu aponaka. C'est vrai, et osala pasi, mais ok na yo. Mutu na mutu aponaka oya lingi kosala na vie.
neti nga mama Étoile nkande nazabo nazosala ba émission eza choix nanga eza te keno bayaki koyebisa nga baye koforce nga Étoile faut nzo bo bando sala ba émission te eza déjà choix nanga na lingaka yango yango bomona kata soki boye kofinga lobi bomona nga lisusu na ye kosala émission. Pourquoi? Parce que eza eloko o na lingaka obimi na yo na malembe nyonso na pete nyonso kei soki oke kuno moni ke esimbi te okozala na 1000 chance akozongaka ke okendaka okreaka nano makambo tomonaki mwana lemba ntango alongwaki epai ya Belleville alobaki nazalaka na problème na Belleville te me nalongwe na Belart. Pourquoi? Parce que nga nakendaki kuna en tant que comédien mais naosalaki comédien te mingi ekomi chauffeur alors naza na besoin na faire avancer musala nanga batikaki akendaki tanko kuna kendaki mutoko solliciter ye azalaki te. Pourquoi? Parce que bato bayaki ko comprendre que